tokoloba mingi te papa te eyali rencontre autre kosala lelo assemblée générale à biso ezali pour que biso nyonso toyeba jeteki ezali eloko nini. Nakobanda liboso na ba objectif ya jeteki. Jeteki mosala nango opanza sango ya kimangisme na longo mobimba. Jeteki au former ba artiste pour que bayi ba bango pe na molongo mobimba bayi ba ke yewana ayali kimangiste. Ce qui totali biso na jeteki c'est tout ça artiste mingi ko vraiment batika ka kombo te lebe ba ko pesa comme na bango na théâtre au niveau d'abord national et au niveau mondial. Tozalaka na ba papa cri lelo tozali na papa Fortuné Bateza oyo bayebi déjà na molongo mobimba. Cela signifie école ya jeteki elle école moko ya monene. Ezala ba théâtre, ezala ba nzembo, il faut tozala na formation wana pour que partout bayeba ke jeteki akopanza sango ya tata Simon Kimbangu na ndenge moko ya kitoko. Et là, jeteki c'est participer au développement de l'église, Nabiso et surtout développement de la moto. Wana ni oyo papa Dangue Nago surtout au Senga Biso. Mosusu, jeteki pour comprendre la réalité de la Bible, il y a kimangisme. Na makambo nyonso etali histoire ya lingoma na biso depuis tata Simon Kimbangu abandaka mosala na ye. Ensuite mosala jeteki pe ko animer na culte, ko animer pe na ba cérémonie religieuse pe na ba fête pe na makambo mosusu. Ya suka jeteki mosala mosusu nango ko corriger bizaleli ya mabe oyo ezali na mokili. Yamana to laksaka na ba théâtre. Sauf que moi eloko ya mabe yali wana na théâtre biso to expliquer non oyo il faut pas kosala yango parce qu'il y a les mabe. Comme on se rappelle le 27 mars déjà bana jeteki ba laksaka théâtre. Nyoso wana ekolakisa oyo papa Dangue na lobaka na biso lozala bana ya bolingo bana ya mibeko bana ya misala. Ça résume ba objectif nyonso ya jeteki. Jeteki ebandaka na 1964 wana na Kisasa, pardon, en 1959 le 25 décembre 1959 tant que jeteki ebandaka. Mais en tant que jeteki, il y a un groupe ya bateau, mais en tant que jeteki et bandaka en 1964. Il va s'engager à faire ce temps qui na assemblée salami na Kamba. Biso awa depuis 1966 to bandaka jeteki. Dans 4 ans, pour que ça 60 ans. Et le retour au Senga, pour que tu le mingi, c'est que biso nyonso tous à la conscience que mosala auto sala et ali mosala oyo papa Simon Kimbangu yemoko à travers papa Danguenda et papa Simon Kimbangu kangani ba ko senga biso to sala la bango mosala yango pamba te yo mwana jeteki ba ponaki yo. Papa Kogolobake, être kimangiste, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas le hasard.
Mais il va encore ajouter, être membre du GTK, ce n'est pas aussi un hasard. Lingoma na biso na ba groupe ebele. Mais dans le monde entier, ezala na misala, ezala na makambo nyonso, groupe ezala ka liboso, ezala kaka GTK. Tango papa Diangenda azalaki koya awa. Groupe oya ko voyager na ye, à chaque voyage à papa, même s'il vient pour délégation kaka batomisa to soka ninga kene kunzula ninga kene kinsasa ko ninga kene nkai, au moins à ko voyager na bana groupe mobile, c'est-à-dire bana GTK. Et à l'époque, la presse était gérée par le GTK. Il y avait le papa Da Silva, les papas Jean, les papas Pousse, bateau Barosimba, la presse Awa. Avant presse et comme il est. Pourquoi? Parce que GTK, Azalaka na groupe électrogène, Azalaka na moi ampli naye, na moi haut-parleur naye, et c'est ça qui permettait papa Tango Kende. Au moins, il est sûr que Esika Kende, GTK Bakosala théâtre, Bakoye de ça, ici Katoke, Bako informer. Bato oyo nano bayebi kombo ya tata Kimbangu te. Ni yango wana tolingi tozongela lelo. GTK azala toujours le premier, tozalaka dernier te. Osikoyo na bisaleli na biso tokomi bana nsuka. Basu na liboso te, pamba te. Bolingo o papa pe asenga ki biso toko lakisa yango te, mibeko toko landa yango te, misala toko sala te. Tolingi lelo tango toko silisa moko moko tango toko zonga na bandako na biso, ide moko kaka kene na biso, relance totale ya groupe na biso GTK awa na Congo. Le 24 décembre dans Kamba, papa a ses pélanala. Oh, yon se biso bana GTK tout ça. Avant na silisa, na yoki message moko batila na Tongo. Il y a dit c'est vrai vidéo. Maintenant na yoki audio wana, ça m'a beaucoup touché. Na lobi fona kabolango na biso nyonso. On a évité ce que papa Baïsa Kotala. Mais il y a un message à papa Diangenda où il appelle ça Awa na Brazzaville. Na ba fin ya année 80. Dans Guayakaka. Et en fond sonore, j'étais même à Goye Manzembo, tant papa. À 5 ans, on a j'étais qui à lobby. Et à la fin, à lobby, on a j'étais qui. Ce qui fait que tant que papa aussi dit ça, na maman dirigeante pour que bisogno soto yemba yango. Je ne sais pas ce qui veut me coller.